Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bilore boutique. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Ka eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Yaka s'il te plaît, Yaka s'il te plaît. Nalingi buzo bate parce que non. Ozale ki nanga bato bele balobaka président Luzolo. David Mangale boss dit abengi ngabi ans. Balobi ozana Karine pona nini opesaka Karine conseil te. Yo moko okoloba na ba conseil ni na pesho Karine président Kaleb abengi ngai azolela na kombo na yo mama via alela na kombo na yo ya Gabi tumba na kombo na yo vie na yo Shoga Christian Shoga obonyo kwa na kombo na yo camarade na yo Sarah Masiala alela na kombo na yo batu nyonso bakomolela na kombo no Karine problème nini ba comédien de lezo bimalwa ke ans na dichesse batindi leki na bango aloba Karine alingi oloba boso batu ya Gabi batu babomi moto na Kinshasa vie na dichesse batie ki garçon black abwa ba benge na fe na bran ko lu sadus ba leki tika maramongo sala dichesse on sala conférence de presse yo Karine olingi nini ya ona yozo o eze pa na ye o eze pa Karine na landi etie pa na ye parce que batu balobi pona nini Karine vie ya sali nini Karine obimisi biloko mususu esali donc lelo soki o solo li malamu te ngana yo tozo suka awa donc au faise ba numéro nanga olongoli nga bossa na ngai nazobenga ba tête de tendai non nazobenga ba tête de tendai ba boss David Mangai gloire ntsai batu nyonso même
Bienvenue Kimbu. Solo là. Senga ba pardon. Pardon, siko. Mais président, pardon, ne pe nazo senga pe bino pardon. Ezaki esili pe esili. Oh, saki esili pe oh, mon président oh meka kaka bana ye lisusu. Oui, lisusu nini. C'est mais production na sengi pardon, c'est que esili na bon pe na kini esili. Ya Gabi o ya na nga limbisanga ya Gabriel. Bongo maman na odi ya na ovi, azape ya na yo. Président Caleb aleli le roi mona muke Karine na sala. Ya vi écoute kokane ba problème. Kokate mbala liboso ba finga na télévision za yo. Yo muta liboso finga. Ya vi na koza muta liboso te changa deuxième limbisanga kasi. Voilà, toujours continuer ya na ya Caleb. Karine Tokola. Karine Tokola. Karine Tokola. Karine Tokola. Aza président na ngai. Na tika théâtre te Karine. Aza président na ngai. Président Caleb azotala. Tu le dois merci non que président. Na saka kuna. Wana vie na yo Karine. Président Caleb limbisanga. Ngape ndena mpe na sala epa no. Yo po sala kuna yaka kwa to sala biso nso. Mais siko eza yo simbi papa na ngai na nzoto eza lo msupo ko simba ngai. Ça va. Bon, nani susu. Muninga na osara bengi nga na téléphone azolela. Ya Karine abomeli nga libala. Ake kotanga ngai na Pierrot. Olobani pour na Sara. Pierrot zomos loko ayete yaka na bitumba babali nyonso ya permis net Sara. Sara jibal perdu. Ya mambutu yekutu ni na dani de Eve mais Sara comprendre so sala no théâtre te ngeto code sauter donc. Alimbisa camarade na yekutu cœur. A combien de WhatsApp pour tu n'as répondre à tes prises tellement pas si Sarah Martial, toi-même tu sais donc. Bon, on vient au show, au Kobengue, ancien Bogar, Moutou donc Makambo Belé, ça est Balobi yo lobi bon Kobengue ancien Bogar et ça les moutés ma passe à bien Salaoni. Écoute ça l'autre. Voilà bien à haute. Somo papa on voit ça. Si t'es président Shoga, écoute yebine, écoute aussi qu'il y a un gars qui kenga na amta kuleka na menazonga. Ya yebinga pinza bien. Président Shoga yokutu mise à part mais limbisanga président on bien semboga babi bobenge bongo siko DJ sundene babi mwana mwa mukuse boy DJ pe kuna kota lobi biloba loba yo tumba kiete ngana yebi kutu na kombo mais bato nyos o yebi ko te ngana yebi kaka ngana yebi président Caleb obongo ya joli mama Kalunga surtout mama Kalunga ya kutako mbabula te Karine s'il te plaît mais président est pas fingit toujours bon moto ya finga ki bato belé babenga babi anskoma yo oko toucher maman mukolo bongo ngata on tosaki vidéo na selo to yeba ki te ba partager on a senga ki pardon alimbisanga na profiter na senga sous pardon ya Kalunga mama Kalunga ya joli abala mbali na mobile na sepelité ya joli azolanda ya joli limbisa biso. Bon, il y a joli na finga qui parce que il est à côté qui président a bengi la just en plein vidéo à côté du président ça il a moi ça président ça y on a côté qui paye nombal né kwa yo kapende ma viro pa okakido ezaka ke oh yo ça qui tozonzo mabeka pour so to l'excès dose mais eza pour mtende on a lobby président a sengi batinyo so pardon ba kombonyo so totangi na ba o totangi te ba comédien so ponga mope na koma comédien nde to yo sani to yo sa te ya Sonia Miracle Ariachou, baza bayaya na obalinga ko mingi, balela kipe. Malgo touchaki bango te. Ah ouais? Domaza bengi, domaza bi ans Karine leki na yo abuzaka na etango ne pona nini otika Karine sabo na bi Karine matoi mangongi. Te olobanini pona ba te. Vena apo Firenze benga na Kinshasa ans benga Karine. Te bali. Dutse kapanga bibo luka bosula na Karine yesi ba mama Benedict batu nyonso nga moko na se dépêcher na yo kango na ndaku na yo. Lelo Karine ole na okata matiti opo osenga pardon lelo nga mo lelo na osala pente balimbisa yo. Président bide wa sabo limbisa nga mais. Mo ba chinois siko ba chapi na selo yo mo sola na ba. Te ba chinois ko tunde ya ba moninga mo na sengi ba pardon ba mo pe ya ba ebi po madame Christelle Mwabilu pa benga nga penza bi. Mo Christelle Mwabilu abundi mingi pona nga. Benga bi penza Karine atapo nanga nazui moi 2-3 visites à ba comédien na quelqu'un appelle pour na bango en tout cas aider nga. Merci madame Christelle.